bana kin bana poto bana mokili mobimba partout esika tokutani sur www.bomokoyamboka.com. lelo tozali na émission lokola ba émission nyonso te kasi nouvelle ya mawa oyo motema eza kozoka kolela pe mai na miso eza kotanga yango nde esanisi biso kati na esika oyo lobi tozwi message moko to nouvelle moko euti na Congo oyo esali biso pasi ezokisi biso mitema pe kolela esali kati na motema oyo papa na biso oyo toyebi comédien na biso oyo asala idéologie pe mboka mobimba eza koconfirme yango papa na biso producteur Devos Musoba le producteur du moment oyo akufeli mwana na ye ya mobali liwa ye briske sango esali vraiment pasi makasi yango biso nyonso tosangani awa kokabola mawa wana na papa na biso Devos Musoba. Sans plus tarder, toko poussa na pembeni ya papa na biso Devos Musoba ye mutakopesa biso compte rendu ya makambo yango eza ndenge nini pe nouvelle yango ekoyaki ndenge nini pe mwana yango abelaki to abelaki te nyonso tokozwa ba information wana epai ya papa na biso Devos Musoba. Papa Devos, bonjour. Bonjour, Ndeko Séraphin. Papa Devos, to comprendre te to tali na Facebook, to tali na ba site to moni message moko ekweyi oyo okomaki te ozali éprouvé. Alors ningisi vraiment communauté na biso pe passe sali biso makasi na mutema yango bandeko ba bengi na téléphone de gauche à droite pe ba yembango awa kokabola pasi pe mawa pe douleur oyo zana yango tokabola yango po ete bible pe za koyebisa biso tolela na baleli to sepela na basepeli na tango na pasi tozala ensemble pe na tango na sengo tozala toujours ensemble. Papa na biso yango nouvelle yango zandene nini? Ouais, quand ndingi bo monaki pe ndingi to cheki na internet. Je crois il y a pas si mingi parce que moi akufi na âge de 12 ans. Azamona oyo vraiment il y a pas si mingi. Pendant quand ndingi lobi ke nzame tapesa ka nzame mutu azwaka. Eta ko buti mwana mona kolita comme na 12 ans au perdre na âge wana vraiment il y a facilité. Bon. La minute où il est au rôle bezate ils ont comme ça dans Zambie parce que Bible mais ils ont pas si vraiment donc moi on a profité dans un bébé mais moi on a déjà collé aussi dans un programme il y a vie qui bouille m'a ramené surtout donc c'est normal et puis brusquement à Beli penza mingité qu'à 2 semaines dans malade et puis tant mazo kota coma premier jour deuxième jour maman a confié donc et ça vraiment pas si voilà c'est triste donc vraiment on va minimiser bande kwa Congo pe bana poto mokili mobimba na kanisi to landi moi ndenge papa na biso Devos apesi biso un peu explication oyo nouvelle ya pasi eza kozokisa motema ndenge na utayi koloba sika sikoyo ekweli papa na biso Devos mais tokolinga koyeba po papa na biso Devos ayaki awa na poto pona mission de service kaka ndenge biso toyebi ayaka na misala na ye toujours oya théâtre o nzamba poneli ye kasi nouvelle oyo ekweyi ye azali vraiment na kati ya musala oyo ya yelaki awa otobengi mission de service. Est-ce que papa Devos akosala ndenge nini akokata mission de service kwa zonga na Kinshasa ou bien papa Devos akotinda kaka mbongo 1 euro 2 euro bakunda ndeko to mwana ekosala ndenge nini? Papa Devos tolingi toyeba maintenant okosala ndenge nini pour ce jour na yo ezalaki il y a 2 ou 3 mois awa na poto osali kaka 1 mois nouvelle ekweyi maintenant okosala ndenge nini? Est-ce que okokata séjour ozonga na Kinshasa okende kunda mwana to bato na Kinshasa bakosorganize na ndenge na bango? Non, je crois moi à mon bouti je crois surtout ça le musala les pour na bana alors donc musala vous là déjà si on a 4 déjà séjour parce que nous avons déjà place pendant aucun Kinshasa parce que le programme est sur ça qui donc bakosa et l'eau monte parce que nous avons la famille donc bakosa et l'eau monte sur donc tout est déjà programmé dans aucun je crois vendredi déjà dans Kinshasa parce que quand je vendredi tout comme samedi donc d'abord c'est le monter notre programme de ça qui n'a aucun donc misala est là donc on a choisi et après on va nous suspect bazali to travailler na bango frère Manuel Poncelet en France je crois qu'il t'a chargé parce que film on a là qu'il fallait qu'il bima titre en anglais ali jalousie na infidélité et ça j'ai na usine bon il y a mon na là une mission pour les bima mais pour la paix il est commis
natiki bandeko mosusu balandela yango je crois tokolanda yango ata mbala nsima mais pour l'instant donc nazozonga déjà semaine okaka nazonga Kinshasa. Oui, bandeko ndenge tosili toyoka papa na biso Devos azali obligé ya kokata séjour na ye mpe kozonga koparticipe na dei oyo ebeti ye mpe libota mobimba ya mwana na ye ya mobali auti kokufa il y a maintenant lelo ndenge tozokoloba boye 2 jours ekoki ezali pasi mpe vraiment mawa na motema nazali ngai moko te nazali accompagné na moto oyo ya bino bolingaka oyo tobengaka ete la sœur du moment l'impératrice 10 000 carats Kati Chibasu ya azali pembeni awa tokomeka kotuna ye un peu avi na ye likambo ekweli biso na communauté na biso ye amoni ndenge nini mpe esali ndenge nini soka ko koloba soka ko partager ba condoléances na ye epa ya papa Devos mpe epa ya bandeko oyo bazali na Kinshasa. Maman na biso l'impératrice, bonjour. Bonjour. Est-ce que likambo oyo ebeti communauté na biso mpe papa na biso Devos na ba oyo bazali na Kinshasa ozali likambo koloba maman? Tout d'abord, bandeko na on a d'abord kosinga papa Devos mes condoléances na consolé parce que oui moi na 12 ans dès que mon papa Devos a lobi et ça moi passé quoi parce que ça 12 ans 12 bonnes années 12 Noël que tu fêtes que tu dois maintenant aller oublier et mettre ça dans un placard et la bisognon soit ta manière ma pays là moi la bisognon son amokili et ça m'a comme moi passé ça vraiment passé comment on a dit qu'on a biso que moi en ayant mon bali accueilli les lots à sa société c'est pour ça qu'il est se déplacer toye awa na ye kaka pour na consoler pour na tous à naie quoi parce qu'il y a quand même des qu'on a biso to ko bosanate quoi mais bandeko na na senga binoke bino pe bon me ko sala ta geste moko bobo sanaete bo sala ta geste pour me ko bengaye pour me ko soutenir même un soutien moral et ça quand que obi bambon ou quelque chose comme ça non ata soutien moral pe au ça pe papa Devos na famille na bien pour me ko sunga bango soki mutu pe amon ke kamwa cotisation ou alinga tinda kamwa eloko pour naza sûr que boyebi déjà numéro de téléphone ya papa Devos naza sûr que boyebi ba Facebook na ende ni ya ko contacter pour na bo souhaiter mes condoléances quoi vraiment mawana mutema na lingaton na ya kala makambo ya esengo mais de lopé ezui bisope c'est pour ça toza awa pour na kolela. Merci l'impératrice na ko passer micro na bandeko oyo nyonso ba ko kabola mawa na papa na biso Devos soki bazali un peu na likambo koloba to ko souhaiter to ko partager ba condoléances et pas papa Devos pe et pas ya famille oyo ba kufeli mwana ya 12 ans. Papa na biso Willy Kitoko. Papa bonjour. Bonjour. Likambo yezubiso papa pasi na motema kolela papa Devos azali camarade na yo bobenga naka botala naka soka za na Belgique azana raté koleke pai na yo na ndaku na yo soki po yo yoki papa Devos aza na Belgique ozanga raté kolanda ye pe azana raté kolanda yo bokutana bopesa na mbote lelo yo kotala ye na cadre visite mais na cadre ya mawa papa eloko nino kokoloba na papa na biso Devos pe bandeko baza na Afrique. Eh bien Dengo Lobi Devos azali proche, c'est vraiment un frère. C'est aussi un ami. Tant que tous en Abisengo, tous ces là ensemble, et l'activité qui est tant que tous en Amawa, tout Kutana, tout Kabola Mawa, ici Kamoko, Yango, tant que tu nouvelle, ils ont nouvelle à pas si moi a 12 ans, tous mes parents, au père de moi a 12 ans, c'est vraiment pas facile pour nous gérer Yango. Yango, tant que tu nouvelle, tous vraiment obligé, Yango Kutana pour nous soutenir, pour te dire qu'ils allaient démoraliser. Pour moi, on a vraiment mon anaïe. Hier, moi, je suis passé à Banda Botama Tilelo, Tama Kei, tout est bien des rapaces, attaqué parents. Et on a tout se déplacé vraiment, tout est Tiawa, pour tous l'ensemble, tout Vandanaye, Tina Nenga avion, Nenga Kinshasa, qu'on a famille à Mouné les Ali, pour continuer suite à 2 Yana et Zana Kinshasa. Vraiment, ma waza mingi, qu'on est là au début, pour la situation de l'équipe, pour la papa Devos. Merci papa nanga Willy, vraiment nzamba pambola yo na soutien na yo moral oyo partagé et pas papa na biso Devos pe famille oyo na Kinshasa. Sœur na biso na à côté maman m'a dit onema moi Anvers sœur moko boye bino moko boye bi masolango ndenge zali maman m'a dit bonjour. Ah bonjour
likambo oyo ezwi papa na biso divorce mpe bandeko na biso oyo baza kotala biso mpe oyo baza na posa baparticipe mawa bapartage mawa oyo na papa divorce yo olobi nini na likambo oyo mpona nga na oloba papa divorce bon courage kaka parce que liwa eza nzela moto nyonso biso nyonso mpe bon toza nti bapaya na mokili oyo toyebake un jour moto nyonso mpo okufa toza na biso teke éternellement tokovanda awa nayebi eza eloko moko apasi mais nzambe ye moko ayebi car il est le maître ya temps mpe ya circonstance ye na permettre ayebi pourquoi mais mpona nga kaka na oloba kaka bon oza courage makasi kaka na baprière mpo liwo eza nango nzela moto nyonso nayebi ke nzambe akosunga mpe apesa kaka makasi. Merci maman na biso madi na baluki na nsima na ngai kotala bandeko na ngai oyo ya mibali bazali awa bango mpe balembi te baye toujours mpona kolela mpe kopartage pasi oyo ezwi papa na biso bonjour likambo ezwi biso papa nini okoki koloba mpona papa na biso divorce mpe bandeko oyo bazali na Congo mpe poto mokili mobimba tous les 4 coins oyo bazali kolela motema eza ya kozoka na likambo ezwi biso bacongolais na famille et tout na kobenga mwana wana aza vraiment ezwi kaka papa mosoba te mwana wana nayebaki depuis kine famille nanga vraiment et puis tozalaki arrivaki tozalaki na fête mwana papa divorce ntango ayaki j'espère eza samedi moko boye babengi papa divorce basololi na ye ke mwana mwa santé ezalaki ntango banda koderange ye wana tozalaki na papa divorce tobanda kosolola après 2 ou 3 jours naomona na Facebook mwana na papa divorce mosusu sostene atindeli nga message vraiment ntango nazwaki message wana vraiment donc pasi na motema pasi vraiment motema eza likambo ezwi biso nyonso nzambe moko ayebini mama okendaka. Merci mingi frère na ngai na pase micro lisusu epai ndeko na ngai oyo azali na nsima biso nyonso toza na posa ya kokabola mwa mpe kopartage bacondoléance epai papa na biso divorce mpe kobosana te bandeko baza na kati afrique papa na ngai bonjour papa oza na likambo koloba mpona likambo ya pasi mpe ya kolela oyo ezwi biso na communauté na biso bon eloko oloba mpenza te ezaka mpasi na ndeko na biso akufi atiki biso esali mpasi kua donc eloko oloba mpenza eza te mpona nga na apesaka frère nanga divorce courage aa mwa mobali voilà quoi eleka nango nzambe asunga ye apesa esu makasi apesa mpe faye makasi osimorte kaka situation ne oleka nzambe mpona. Merci mingi frère na ngai oui tozongi lisusu mbangu epai ya papa na biso toujours divorce papa divorce na kati ya Facebook mpe basite na yo tomoni otie adresse ya awa oyo osangisi bandeko mpe toye awa mpona kokabola mawa na yo nayebi te esika oyo tozali cadre oyo ezali ya ndeko ya famille to ezali ndako na yo to ezali ndenge nini tolingi toyeba parce que tokoti awa mbala moko toyeba soki tozali epai ya nani. Merci mingi je crois naza epai ya ndeko nanga mwasi donc mobali na ye aza pembe nanga mignon bengi ndeko nanga nyota donc je crois ntango azalaki na Paris nabeki ntango nakokoma na Bruxelles avant nakende je crois na fin de mois 2 jours nayebiki bamasa babenga nabeki naya mpa na bango comme ça oza famille na ngai tofanda ensemble tolela mwana et puis ntango nakokekini mpo je crois nzambe aza na biso elongo ensemble de façon kimamusu elekabe donc naza epa na ngai donc pour dire voilà quoi donc on a madame n'est pas dans la simona la famille mon sans que tozala baingra tokobosana te kopesa vraiment merci mingi na papa na biso mignon bengi ye vraiment fongoli vraiment porte na ye mpona koyamba biso kokabola mawa oyo ezwi papa na biso divorce toyebi mpe makomi bible ezokoloba ke ndako eyambaka bapaya eza ndako epambolamaka ndako oyo sikoyo okoti bapesi mwa verre ya mai tika bénédiction mpe ndako wana vraiment epambolama papa na biso mignon bengi vraiment merci mingi na ndenge ofungoli porte ke biso tokota mpe topartage mawa na papa na biso divorce vraiment nzambe apambolo papa totourne lisusu tobosani te mama na biso nyota oyo ye mpe azali mwasi ya papa na biso mignon bengi oyo bayambi biso kati na esika oyo baservir biso bapesi biso mai na komela
pour te partager ma oh na papa na biso divorce maman na biso nyota. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, to pesna ni merci mingi na ndenge ofungoli biso porte po yamba biso. Vraiment wana ezali famille ko kabola mawa na likambo ezu biso. Eloko nini kokoloba na bandeko bazali na Afrique. Eloko nga kokoloba na pesna ni famille mes condoléances na papa divorce parce que o ezui biso eza facilité. Alors il y a mutu asambelaka azosambela biso mpe tozosambela plus bato na Afrique bakozela réaction na ye donc na retour na ye ye nde moto akopesa bango makasi donc soki ake na kolela to na mawa bamama kuna mpe bakozala malamu te donc ye moto yaka azozonga na liloba akopesa bango courage parce que eza likambo oyo eyelaka motu nyonso ezwaka motu nyonso ndenge sœur na biso alobaki na banyama mpe ezwaka bango donc yango napesi mpe bino merci balobi bayebaka ya yo na ntango ya pasi malgré bamisusu toyebi ke possibilité ezwami te to baza na bamwa bakoko so ya kokóma esika oyo ma napesi bino mpe merci na présence na bino na visite na bino assistance na bino pour la papa divorce. Je crois que terre aux hommes à Kinshasa, les mots ayebi oni na mema kuna na Kinshasa pour la bandeko msuba. Vraiment merci maman nangai na bosanité sœur na biso azali pembeni ya maman na biso nyota. Maman na biso bonjour. Bonjour. Maman na biso nyota afungoli porte ya biso awa pona okabola mawa oyo ezwi papa na biso divorce na ebite ozana likambo oyo ko koloba na bandeko o baza kolela na Kinshasa ndenge toujours tolobaki pe soko ozana na ba eloko moko kokoloba pona papa na biso divorce. Merci. Premièrement, ma condoléance à la famille. Courage na papa. Au cœur de Jobed, Isa. Et l'eau comme inquiété. Azaki moi dans mon corps que non en lui regardant au PCA âge n'est à 12 ans mais au tel au PCA 14 ans au PCA 15 ans. Et il était un enfant privilégié des papas. Azaki moi dans mon corps que avec aussi qui s'amingi deux fois mais baka les matins comme ça n'attend ce qu'ils a crié papa Pessimbo n'attend pour na Boussumba mapa je vais aliaka mapa au moins il y a 3 personnes. Donc c'était comme ça. Des fois, tout le monde a aventure, on est à mon corps, aller à mi-balai, aller à mi-sato, vous obligez, ok, son va nous parce que aller. Donc, c'était comme ça. Donc, on a passé des bons moments ensemble. Donc, et ça qui vraiment pas si, même, c'est encore courage. Na bande Kobazakuna, non plus ça courage na papa Corneille, non plus ça courage na tante Gwélie, na tante Isabelle, le courage à la grand-mère des Jobette, maman Anna, non plus c'est le courage d'Élé. À mes sœurs et frères, Sostem, Exaucé, Sagesse, Jared, Francis, on a beau sanité, qui tellement belé, bas dans le courage, donc voilà, il va courager belé la papa. Donc, tout ça de cœur, la famille, quoi. Sœur Nangai, est-ce que vous avez des condoléances au papa na biso divorce pe bandeko na biso oyo bazali kuna na Congo baza maintenant na moment où tozokoloba mai tondi na miso pe motemeza ya kozuka kama kolobeza kaka baza na courage ba garder courage et puis le seul consolateur ezaka Jésus-Christ va tourner vers lui et puis pour na papa divorce vraiment beaucoup de courage et sa facilité et bon garabana ndeba kunda biso soki yo komo kunda mwana ezaka pota moko itikalaka à vie donc voilà beaucoup de courage papa divorce merci pour na kosukisa na passer micro lisusu epai ya papa na biso na suka awa toujours na cadre ya kosouhaiter papa na biso divorce kwa condoléance pe bandeko oyo baza kolela na Afrique papa na biso bonjour. Bonjour. Papa likambo ezwi papa divorce pe bandeko oyo ya Kinshasa pe communauté na biso nyonso na kati ya mabele oyo yo kokoloba nini? Non, je pense qu'ainsi n'a pas qui mais bon. Non, souhaiter que la condolence n'est pas frère dans la divorce, aussi que famille mobimba, que ça les camouezui biso, et ça les pas si bon. Tout le monde a ça la télé. Tout le monde a forcément côté à hôtel mais la liwa ou tout le bagono exacté.
courage na biso, courage na papa de vos, courage na bato baza na kini. Voilà, nzamba batela biso waka yanzela na biso surtout bonga bonga. Merci mingi na bandeko nyonso na intervention na bino nyonso pe na ba maloba nyonso bolobi nzambe vraiment pambola bino toujours sur www.bomokoyamboka.com site na bino oyo etonda idéologie pe impact ezosala masolo na yango momo digital epa yo ozali kuna na Suède nzambe pambola yo courage na musala tobosani te papa na biso de vos vraiment courage papa encore une fois mes condoléances. Merci. Papa c'est au départ nous lobby ça vendredi. Non, au départ, j'ai dit programme qui est vendredi. C'est ça la clinique quinoise, la mort de la clinique quinoise. Et bien, vendredi, tout le samedi, dans la nécropole. Donc, on a départ jeudi soir, on a commencé ça vendredi dans Tongo. On a Éthiopien, donc on a commencé vendredi dans Tongo. On a l'équipe pour la obsèque. Donc, voilà le programme des années. Donc pour l'instant, nous avons le lobby, nous avons donc pour la Kabulakama. Bandeko nyonso bazana posa ya contacter papa na biso Devos bako kende na Facebook na ye Devos Musoba boko ko contacter wana boko mona ba numéro de téléphone pe ba programme nyonso oyo ekoleka na Kinshasa biso tozali na ye awa lelo mardi pe mercredi comme ça jeudi papa na biso Devos akozwa vol kaka ndenga lobby pona ko kende ko kabola mawa pe ko lela mwana na ye oya zali kuna papa na biso zali loba suka koloba. Bon, je crois que le Loba Yasuka pour l'instant peut-être réservé, mais qu'on remercie dans le bateau. Je crois que le bateau va qui dans ma téléphone, qu'on va à Paris. Monsieur est comédien, artiste comédien à France. En fait, au Bazari, na Kim, vraiment on na plutôt va bien qui presque va on sur pour ne pas citer comme on a bango. Donc merci na bango na soutien. Merci na bande réunion sur vraiment bazo benga de gauche à droite c'est parce que nous avons besoin de téléphone de gauche à droite bazo benga na États-Unis na Afrique ici ba mimi en camé ba frère Gabi tous on ensemble ah ba Igete ba benga qui ba lisa la pena Paris ah normalement bango ba benga qui tous à la kuna ensemble mais na ba non loka na kokone de koto moi na zo ngoso kuna zalate vraiment ba merci belé na ba camarade ya petit frère na Corneille. Donc, bambote mingi pona bango, merci mingi pona o ba soutenir bisopé. Et donc on a kolo vraiment mingi na tango oyo eza pasi. Comme les biso na osenga surtout na ndeko na mobali Corneille Musoba vraiment za la fort parce que yepé sangozo ki na nzela tango zo ya o tango la pa koma Kinshasa. Donc eza pasi parce que ngai na Corneille to za été. Parce que na libota bana mikolo za ka biso ma petit frère Bazali mais ngai na ye je crois ba pili à libotanga moi na bossé à la troisième l'absence na biso que moi na kofi donc ça la passe vraiment tous ces battés ceux qui peut-être bon déjà tout le binza même t'a permettre qui mais il fallait quand même biso que à la présent étant moi na zo kufa boye ba mais que moi na zo kufa nga na zate Corneille pas zate et c'est vraiment pas si makasi mingi. Alors merci Misusu na bande konyo so bazo continuer de soutenir biso. Vraiment pena bakana la Corneille au bazan na Belgique Gauthier Bemba et puis ba André Maya au ba benga équipé na vraiment ba mbote na bango puis ba merci pour na obuni sur ça là na tenir sur ko senga merci pe na frère na ngai Mignon Bengi je crois ya minga na nyota na ndako na bango c'est la famille. Et peut-être que on va venir à suspendre m'inquiéter parce que des fois dans un moment où bisous de l'acteur tu joues des fois tu sais que ça va mais comme on a moins mot donc aux autres gens parce que tu ne sais pas quoi dire parce que je crois pour la bisous famille tu fais la papa non tu fais la moi na tête non tu fais l'un de coboité donc ça il y a des bosses où toujours vivre la famille donc des fois on n'arrive pas à réaliser ça bon et commis donc on a profité pour ça merci du chouchou na bandeko nyonso ya Belgique bino nisubuza awa c'est Africa Chama bandeko ya www.mabomoko ya mboka donc merci je crois les andé boyé na moment ya bisengo je crois dernièrement bolandenga na Capelaine to na esengo to saki mission mo kitoko makasi
mais ça n'a pas touché quand même tant que je peux pas si vous voyez les sous vraiment boyende bonga vraiment surtout soutenir Bartis na biso boye to bande ko na biso ya Congo je crois comme on a mis pena bo moko ya mboka vraiment eza kotalisa ma par rapport à mosala bozo sala vraiment nzamba pambola bino susu bokende boso je crois na bande kwa kin na 5 kaka bozala ini ndenge sera nga lobaki ke eza pasi je crois bazo zela ngai ndenge na roya to bobonde la pe pona nga quand même na zana titi parce que nazo banga ke tango kokoma na kolela nga peut-être ko sala sous ma bien famille mais nzamba pesa makasi peut-être na se contrôler ba émotion ba nini tout de façon que on a mis sur les camalamu donc merci pe na ba soutenir biso à partir de Kinshasa na ba soutien financier na bango na bino pe vous allez à vous soutenir ngai na vous sente famille mulele vous soutenir parti à Paris famille la famille Mousso vous se trouver de gauche à droite bande de Angola ba camarade ni sur Cornet vous en Angola merci na au ni sur Bosali et na bande ko nga pe ba comédien ba na Kinshasa de temps à autre ba zo benga ba dadi Kambala ba fiston sai ba Caleb bino surtout ba miracle ba ni sur ba zo benga ba Sila et puis na ba équipe on a travers la bango la maison Mousso ba business production ba Marilène ba Loulé bino sur ba Rikewela papa Godé comme ça sur ce ça vraiment des colonnes de salines dans ma pambola bino mingi j'espère que vraiment et on les cas bien voilà c'est ce que je peux dire. Ben voilà to komina suka ya makamu na biso émission na biso oya mukie tozalaki na yango kokabola pasi na papa na biso Devos. Merci mingi na bandeko nyonso na ba intervention na bango pe na ba souhait na bango nyonso o ba souhaiter ka papa na biso Devos, sans oublier la présence de Cathy l'impératrice Kat na biso. Merci maman, merci bino so bandeko to komi prochainement nzamba pambola bino, au revoir.